eza solo tokosepela ya mais est-ce que ngana ngoma est-ce que ngana kosa ya na balaka boye papa yanga ya kabujwa ni te est-ce que ngana itanto zo yakabo na musiko place ba oteka tala bantaba akusoma mko alibala ti ne isenga mamunga bi tala bantaba yango ka sumbira mama biso ti yaza besoin mbujwa nyima tabango ndini utinga ti ni bantaba bazoteka boye musu ba kati bazotumba tala moi biso mama ka sulu baki fo so yo limba bala ngai fo oli antaba e bo to bo tumba ba message nyamu to ba parti ya minene ntari ka bonga bifona place mane mama biso ntaba. Enfin, les Lions de Jida Business Group et Aristote, les numéros 1 du fret maritime à destination du Congo RDC, s'installent en plein Château Rouge, au 31 rue Marcadet, dans le 18e arrondissement de Paris. Téléphone 01 42 62 29 96. Les Lions de Jida, enlèvement gratuit à Paris et en région parisienne. Les Lions de Juda, pour vos envois, plus de soucis. Confiez vos expéditions et marchandises au personnel que nous sommes. Du plus petit colis au plus lourd. Voilà une nouvelle façon de travailler. Travailler autrement. Les Lions de Juda, ce que Bengi na Paris ou la région parisienne, bakoke kotinga motoka, mpe komemela bakoli, to bagage, ofele. Oyo likamu ici, les Lions de Juda. Contact à Kinshasa, au 92 avenue Kassavou, dans la commune de Kassavou, entre Assosa et Chaba. Téléphone 09 98 382 180. À Poitiers, chez Faveur Exotique, au 05 49 56 14 38. À Tours, chez Claude Seka, au 06 17 51 95 76. À Limoges, demandez scellé au 06 66 55 01 22. Les Lions de Jida, votre partenaire de confiance. Les Lions de Jida, Yabino Moko Banamboka. Aristote Nabiso, aux années nécessaires. Les Lions de Juda. Du nouveau à Paris Château Rouge. Connivence, c'est votre nouvelle maison d'habillement à Paris, au 12 rue Panama, Paris 18e, métro Château Rouge. Téléphone et fax 01 55 79 75 01. Votre conseil en matière d'habillement nous accueille paisiblement du lundi au samedi, de 11h à 21h, sans interruption. Connivence Boutique. Du branché au classique, Connivence vous propose l'habillement à choix multiples. N'hésitez pas, venez vite nous voir au 12 rue Panama, Paris 18e, métro Château Rouge. Connivence, bien s'habiller, c'est vraiment être des connivences avec votre maison d'habillement. Connivence, l'expression de vos élégances. Connivence vous habille avec plaisir. Connivence, votre habilleur conseil, tout pour vos costumes, chemises, chaussures, cravates, accessoires, etc. Vente en gros et détail chez Connivence, 12 rue Panama, Paris 18e, ouvert du lundi au samedi, de 11h à 21h, sans interruption. Connivence Boutique de Jocelyn Armel le Bachelor, l'art de faire chanter les couleurs. Connivence Boutique, Jocelyn Armel le Bachelor, fait-nous rêver. Chez Connivence Boutique, on est satisfait. Déshydraté na bolingo,
ne me répond. Bolingo kumbinga na captivité. Eya lichuka elingi cheke. Kitoko na yo andi putu. Kitoko na yo edo musamba. Ekomi omemelanga maladi chérie. Ekomi lion de maladie. Kenda visite pa ya docteur Ebira. Elengi na yo moko bebe. Ekomeli yo semblable na lisumu. Kawa yo naza kofunda mapona bolingo na yo. Liberenga na captivité ya bolingo. Talanga na kanganye. Esikrate na bolingo. Lokola mbwazo lebola. Monako na ye mosusu. Nakonyo tuna ba question sanga ba réponse. André Tsumbu Mokuse ya Talo na Rotterdam. Kitoko na yo dada Kambaji. Kitoko na yo Matinzobe. Ekomi omemelanga maladi. Kenda visite pa ya docteur Ebira. Elengi na yo mokwelida ekomeli yo semblable na lisumu. Kawa yo naza kofunda mapona bolingo na yo. Liberenga Aziza ABC na bolingo. Talanga na kangamye. Nakomi kisengi nyesa. Lokola mbwazo lembola monoko na ye mosusu. Nakomi otuna ba question ezanga ba réponse.